Bonjour à vous tous, chers compatriotes, chers amis. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séquence de Maman Justine vous parle. Bandeko babolingo, mbote na bino, na sepeli penza kokutana na bino lisusu lelo. Na bombi masolo mibale lelo yo penza. Oyo etali changement oyo toza ko constate na Kinshasa na oyo etali secteur médical. Pe lisolo ya mibale ekozala ba massacre oyo esalami kuna na Est na Goma. Ya liboso na lingi nanu nazongela lisolo oyo ya hôpital général de référence na ville ya Kinshasa oyo bazalaki kobenga hôpital Mama Yemo. Ezali penza kokamwisa nga koyoka ke hôpital wana bateki yango na ba indien. Pourquoi d'abord kaka ba indien? Nalingi awa penza tofungola page munene pamba te. Tozali koloba nini? Mboka na biso ezali menacé d'extermination. Peuple na biso ezali menacé d'élimination. Peuple na biso azali massacré. Et puis, toyebi malamu ke Kagame atiki nanu te ba ambition na ye o ya ko dépeupler ba bantu pe ya ko repeupler na ba nilotique. Toza ko benga ye biso nyonso tu Hitler noir d'Afrique centrale. Alors, elingi koloba nini? Elingi koloba ke ba méthode oyo yaza ko utiliser ezali kaka ba méthode oyo Hitler azalaki na yango. Pourquoi na telemeli makambo oyo ya hôpital général de référence ya Kinshasa? Tokoki kondima te bateka yango. Ezali menace munene pona biso. Pamba te Hitler noir d'Afrique asalaki pacte na ba indien. O wana eza masolo bayebisaki biso tangu tosalaki mobembo na États-Unis na bambulo eleki tokutanaka na ba opposant rwandais. Bayebisaki biso Mama Kasavu bo sala attention parce que Kagame asa zui pacte na ba indien bakoya na mboka na bino bakobanda sala ba extermination ba expérimentation in vitro et puis bakobanda sala ba mutation génétique ya ndenge na ndenge. Alors koyoka lelo yoke ba longoli aspect ya service public na biso pona kopesa ngo na privé. Donc elingi koloba ke tokokota na médecine sélective. Mais médecine sélective wana par définition elingi koloba ke bakopona baoyo bakoko bikisa baoyo pe bakoko tika na bomoy. Bakopona pe baoyo bakoko tika na bomoy handicapé pe baoyo bakoki kozala na bango kaka pamba na société na biso. Mais et puis toza koyoka ke ezali 25 ans bapesi contrat wana. Mais depuis quand batekaka hôpital à service public pendant 25 ans na bapaya? Mais 25 ans c'est toute une génération. Donc elingi koloba ke programme wana ya ko dépeupler mboka na biso esili nanu te puisque 25 ans wana baza sûr que bako exterminer biso ndenge 25 ans oyo witi koleka bakotisaki penza balkanisation. Alors pourquoi naza kotelemela ngo? Puisque Hitler pendant la deuxième guerre mondiale ye asalaka appel na monganga moko babengaka docteur Mengele. Docteur Mengele azwaka kelasi na ye na Namibie esika ba allemand bakotelaka penza koboma ba tribu nyonso po bakamata mboka wana bayiba yango. Alors tokoki lelo ko craindre ke contrat oyo ye Kagame asala na ba indien po baya pe kosilisa biso mais ezali kaka ba même technique. Donc tokoyeba lisusu te ba disparition mosusu ekokende wapi? Ba trafic d'organes ekosila ndenge nini? Nani bakoboma? C'est-à-dire que bakobanda pona oyo batika tranche nini ya population. Donc ekozala contrôle pe ya ba naissance ekozala pe ba expérimentation in vitro bakoya kobotela biso ba monstre moko awa. Mais bandeko na ngai emonanaka te makambo boye. Il faut totelemela ngo tokoki kondima te. Il faut ko récuser contrat wana. Parce que ceux qui t'ont récusé en côté, dans 25 ans, il n'y aura plus de Congolais, bandeko na ngai. Il n'y aura plus de Congolais. Bakotia biso banilotique parce que quand même total expérience ezo laksa biso baku d'état ezo salama na bamboka nyonso ezo laksa ke ba néocolonialiste bazaka na sima bazaka na ba appétit na bango ya kobotola biso mabele. Alors bandeko na ngai lokola na est silaki te na ba rébellion na ba massacre na ba viol massif siko balingi bakotisa ngo d'une manière tout à fait simple, d'une manière lokola pe légitime moko boye à travers outil médical. Mais tokoki pe kotikate. Et puis boye baka ba indien baza na ba tradition na bango ya ko incinérer bat banani bako tumba bino bako continuer ko luka ba disparu nzoka nde basi batumbi bango bandeko nanga likambo yeza lisolo ya muzindo tokoko zongela ngombala na mbala soki bolingi. Alors lisolo ya mibale ezali ba massacre esalami kuna na est. Mais bandeko na ngai bana yanga na bazali ko manifester bazali ko senga revendication simple bazalaki na minduki te. Mais bayebisa biso ke garde républicaine ake koboma. Mais nani apesaki mibeko wana?
alors ezali pe kosenga sikoyo soki mutu na mutu akomi kowanga na lelo oyo te ezali présidence de la république oyo te ezali bana ya famille ya président de la république bamosusu baza koloba oyo te ezali kaka ba M23 déguisé me bandeko na nga M23 déguisé bakoka kosala makambo ndenge wana en toute impunité na moi. Alors tomituna les 200 Rwandais que nous avait importés il y a 2 ou 3 ans là bazali wapi bango te bongo baoyo bayaka na bangombe bazali wapi bango te. Donc lelo yo bandeko na ngai ko boma bana na biso de 100 fois lelo yo pe ezali sanza ya libwa c'est-à-dire sanza rentrée scolaire. Donc ezali penza deni munene pour la souveraineté éducative na biso ezali deni munene penza pour la humanité na biso. Alors bandeko na ngai tokoki kotika makambo ekende boye te. Entre temps ba homme politique baza kolobo baza kokende na ba élection mais ba élection ya modèle oyo garde républicaine azo bomela bino bana bongo siko lobby eloko nini te bako réserver lisusu biso bandeko na nga to telema na yebi te oyo nyonso eza kolakisa biso ke tozalaki na parlement te parce que soki parlement ezalaka solo mais tokoki oteka un outil de service public boye na ba étranger te bandeko na ngai. Alors bana oyo babomi lelo bakokende na ba morgue ou bien bazokende obwakela biso bango quelque part. Bandeko na ngai totala liboso totala pe epai touti ezali epai ezolakisa biso histoire tobosanaka histoire te totalaka pe histoire ya baninga ekoki mpe koteya biso. Donc nga nazoloba awa menace ezali na hôpital général de référence ekoma na maboko ya baindien oyo baza na pacte na Kagame mpo baextermine biso ekoya kopesa biso médecine ya ndenge nini médecine à 2 ou 3 vitesses ekopesa biso médecine à 4 vitesses pe ou bien ekoya kolakisa biso ke non na mbala moko natalité ebebi na mbala moko bamama bakomi kobela bamaladi moko incurable ekokoma kaka handicap moko oyo tomona te. Me bandeko na ngai wana ezali pouvoir penza topesi na mutu wana oyo soi-disant sombi hôpital. En tout cas ça ne doit pas passer. Mes chers compatriotes bandeko na ngai tosukisa likambo wana na moya lelo biso nyonso totelemela yango yango na masolo nazalaki nango na moya lelo mpona kosolola na bino. Tomonani nde na mikolo ekoya nzambe abatela mabota na bino mpe apambola bino.